Mbote na yo ndeko Moses Atenda to yambio awa na lolaka la Amerika matondo mingi pona ngonga yo zui ya koleka awa pona kosola na biso. Mbote mingi ndeko na ngai Antoine Bolamba. Mutuna na biso ya liboso yebisa biso Messi Fondation po yozali motomolo na yango. Messi Fondation ezali nini et puis nini boluka kana kati ya Messi Fondation? Messi Fondation ezali lisanga oyo to c'est en place pona kosa la promotion ya bozali bolamu ya batonyoso en général cassé na bosekisiki penza en particulier ba congolais tolingi ko sala musala pona ko sukola image na biso congolais to image ya Congo oyo bebisamaki olingolo bandenge batu bayebeli biso. Oui, ndenge sango ezali kokende ndenge sango ezali kokende moni ndenge mabe bandeko mususu peso akei na Congo aye na caméra na eto telefone azo filmer kaka bisika ya mabe na Congo ezaka na bisika as full te ezaka bisika asalite te bisika pe kitoko bato bazokanga photo ezali na lolenge moko pe na Congo ezaka na bato ya mabe te eza na bato ya mayele toza na bayembi ya oyo baza kopesa lokumu ya Congo na mokili mobimba toza na basali ya nzambe oyo baza kotelo ba nzambe malamu toza pe na ba politicien ya malamu toza na ba médecin ba ingénieur bato oyo bazo travailler pona bolamu ya Congo yango biso ozo sala musala na kati ya Messi Fondation pona kopesa kotombola elili wana to image wana kitoko ya ba congolais na mokili mobile. Ezali bongo mais bozali pe ko ye kolengela milulu moko oyo bobengi conférence na sanza oyo ya mitano oyo ezali ko ya mois de mai et kozala bongo le 23 na le 24 eza vendredi na samedi yango milulu ngo ezala ya nini? Mukolo ya tukumi bale na misato pe tukumi bale na mineto le 23 na le 24 mai 2025 toza au préparer conférence munene ya Messi Fondation awa na Washington DC milulu wana ezali pona ko sensibiliser bandeko na biso ba congolais o ba vivaka libanda ya mboka kasi ko yeba ko sensibiliser pe baninga ya Congo. Mais pona nini okoko tuna motuna pona nini esenge sama na Washington kasi na Congo te. Yes. Congo ezali mboka oyo bato nyonso miso na bango ezali kuna na badongolo miso baotiaka miso na Congo po bakende koyiba kokata etani ya Congo koboma ba congolais po baza komona ke po telefone na bango etambola malamu ifo Congo po na mutuka oyo ya lotiliki etambola malamu kaka Congo et omoni même na guerre mondiale pour na bitumba sila Congo omoni c'est-à-dire que Congo yangwana naza koloba na français le Congo est une puissance irrésistible. Oui, to monaki yango na thématique na ba fiche o bozali ko bimisa na mikando bozali ko bimisa pona conférence wana obengi yango ndengi wana eloko nini yo lingi vraiment ko monisa tango zo benga yango bongo na lopoto. Donc tango zo ba irrésistible c'est-à-dire mutu moko akoki kutu ko leka yango te ko kima yango te mutu nyoso zali na misu na ye na Congo pona nini? Tant on a zoloba le Congo est une puissance irrésistible ezali na lolenge mibale lolenge ya yambo ezali ke ya solo Congo soki to bénéficier pendant na bozwi nyonso otozaka nango population congolaise a bénéficier na yango ata mboka ya Amérique États-Unis d'Amérique to France a otema na biso te yango bitumbeza makasi baza ko bundisa kabiso pona to koma na niveau wana te pamba te bayebi ke toza irrésistible wana na lolenge ya liboso d'une autre part Congo pona ni na lobi ezali une puissance irrésistible pamba te na baninga ya biso Congo ba congolais na bayini na biso ba congolais baza kokoka ko résister na tentation te ya kokendaka koyiba richesse na biso ko boma ba population na biso toyoti komona l'équipe somoko to mibale awa na mikolo mine ipamba babomi plus de 5000 Congolais pe batumbi vivant ba mama na bana mokama na koleka wana
ezali malamu mingi. Messi Fondation et Moni makambo wana nyonso tu kasi Messi Fondation salini ni parce que nalingaki na tuna motuna makambo ezali koleka siko na ekolo Congo démocratique esika guerre esika kimia ezali te ba déplacer belé ba baza ko tika bisika na bango bazali ko kima Messi Fondation ezali komona makambo yango ndenge nini puis ekoki ko sala nini. Eloko biso tozali kosenga pourquoi d'abord lelo nazali na Washington, États-Unis d'Amérique naza sûr que message ekoleka pe na anglais pamba te namoni awa na États-Unis lelo tozala mokonzi ya sika président Donald Trump nazo sepela mingi na makanisi na ye pamba te soki natali malamu azali o babengi na lopoto pro-vie alingi bato baza na bomoi ba mama babo tebele pe bato ba vivre na moni na makambo tali Ukraine président Trump alobi na lopoto alobi c'est horrible, il a horreur de voir bato o baza kokufa na Ukraine bato bakufi bela bi stop esili sengeli to vanda to négocier makambo a guerre si la na président Poutine andimi pe ko négocier lolenge moko na président Ukraine. Naza ko kanisa boye pona Congo biso Messi Fondation et loko toza ko viser Washington parce que tolingi soki nzamba ko permettre to kutana pe na président Trump au hasard pro-vie. Poto lobela et totalisa ye mokonzi bato epa na biso bazo kufa ça fait 30 ans et le qui est belé plus de 11 millions de morts. Et bien, il y a presque 6 000 et les Québec. Donc, comme il y a souka ya masolo na biso, mais pendant 30 secondes, yebisanga iloko nimbo sala parce que tout le monde va te belé, ya mayele, banganga mayele belé, ba kimi ekolo Congo démocratique, ba kina mona bamboka ba paya, peut-être pour makambo ezo tambula te na 30 secondes pour tout ça Bishop Moses yebisa biso pona nini. Eloko na lingi koloba yango na moment oyo toza ko traverser biso ba congolais moment oyo ya pasi esengeli totika pembeni makambo oyo eswanisaka biso tango ekoki biso nyonso totelema lokola mutu moko toloba munoko moko po tobunda mpona kosikola mboka na biso tango ezali te ya koluka bapaya oyo baza bayini ya mboka na biso baya topesa bango nzela biso bakongolais tozala te bainstrument oyo tokoki kotika ke bapaya oyo bayinaka biso baya kodétruire yango nasengi congolais nyonso place azali asala makasi ya koloba liloba moko mpona ekolo mpona mabele na biso mpona baintere ya biso moko te ya bato mosusu te ya politiki te ya religion to ya nini te me mpona ekolo tobosana oyo ezokabola biso totelema toloba lilomba moko yango wana Messi Fondation bakima mboka te yango Messi Fondation soko tali na ba conférence nyonso tosalaka bambula nyonso thème ya patriotisme ezangaka te pamba te tolingi congolais nyonso atelema il n'y a pas plus congolais que le congolais lui-même oyo aleki nga na kozala congolais azate oyo aleki yo ndeko na nga kozala congolais azali te oyo aleki mpe bandeko baza kotala biso kozala congolais azali te alors biso nyonso totelema tolinga mboka toluka intérêt ya ekolo totika kozala baporte d'entrée oyo ekoki kokotisa banguna oyo baza cancer mpo na destruction ya mboka na biso. Matondo mingi Moses Atenda uzali bongo CEO tomolo ya Messi Fondation uzali awa na Washington DC matondo mingi ndengo leki na lolaka la Amerika pona ko sakola ete uzali ko organiser ko bongisa milulu mikolo mizali ko ya na sanza ya mitano ya mbula oyoyo 23 na le 24 matondo mingi pona ngonga yozu ya ko ya ko sakola yango awa soki ko pesa ngaya ata 30 secondes kaka 30 secondes kolobaki conférence ya Messi Fondation ya oyo kozala na mois de mai du 23 au 24 mai 2025 et kosalama awa na Washington DC na Embassy Suite Hotel Chevy Chase Washington DC nakanisi ke ba numéro ya contact ezali na koki kopesa moko 0032 492 221 789 to pokoki kocontacte biso na messifondation.com site web na biso. Matondo mingi pona ngonga na yo.